na boko la bana nganga moko na boko la bana nganga moko so bo mona ngande na yaka boso o sa ba commande nazo tika bana ngana ndako na o sacrifier ko yo tike la bino biloko na poste c'est pas donné à tout le monde. Combien de personnes ba benganga ba lela ke ba somba ba biloko ba tindela bango te. Combien de personnes bo senga bo tinda ba biloko ba senga bino ba frère à poste belé la senga bino frère à poste 10 euros. La senga frère à poste 10 euros. So tindi biloko na belé. Donc comme à la poste na biso ke biloko sali autant. Bo partager lenga imera bupia. Bo partager lenga. Koza mutema malamu na mokili za mabe. Kosala malamu na mokili eza mabe. Mengali ta na sala malamu. Neba ke nzambe muta justifianga. Na sala bolamu na pona nzamba futanga pona muta futanga te. Ba sacrifice musu na sala ngo pona ngai pona nzambe pona muta mokili te. Na sala ngo pona nzambe. Na sala ngo pona muta mokili te na sala ngo pona nzambe. Na tika bana nga na matara avion. Na linga na tambola droit parce que avion za makambi belé. Faut yeba ko tambola. Même pas avion. Pona nzambe to bondelaka. Pona nzambe to bondelaka. Pona nzambe to bondelaka. Voilà, ça vient de preuve. Dans la famille, moi, je suis aux États-Unis. Maman est au Canada. Mes parents sont au Canada. Il faut que je sois avec mes preuves. Avant la côte à la bus. Punaise, bis, on va payer. Mais non, c'est pas grave. Tout le monde a bus pour vous appeler image bien. Moi, je suis à Kassi. Na kota na bise on sola na bino mo banga te on a la samino be preuve famille wana Chantal Bola pa yebi bango yeko tunenga zalaka akende na bango mabe menga motema munene motema munene eza mabe ozana za bise konanga bolamu za mabe osala bolamu eza mabe na moni on a vivre en lelo famille moko baza aux États-Unis ba parents ba aux États-Unis moi na bango baza na Canada et bango baza na Canada moi na bango baza aux États-Unis. C'est la bine de prévenir. Oyo maman, kombo na ye, kombo maman, maman Anto na Canada, maman na basomba biloko, mama futa, ndeka na teka mafuta epananga, maman na alingaka biloko ne fait kende na DHL. Oni misanga masque zokoya. Mana linga biloko na ye ekende kaka na DHL. Famille wana balinga ka biloko ke na DHL. Bonjour ya igeti. Ngana DHL, loza musika. Naza obligé fona za taxi. Pona kende ti DHL. Mais batinda mbongo na bango ya taxi. Makina DHL de fois malgré za musika. Nanzimaka, ah maman basenga service. Basenga kutu Chantal service on a DHL Chantal akenda tete bango eza musika bana bakoka kutu kindeke menga nanzima okende DHL otinde la bango biloko atinda biloko na on a des preuves basala ngambongo na PayPal batela ngambongo na PayPal ba preuve yango oyo natinda ba biloko na bango na DHL papier à DHL yango
batinda biloko na bango ekoma biloko ekoma mama senganga ba merci ebele famille wana senganga ba merci batinda biloko na bango ekendaka bien batinda biloko mama komo na ye mama Anto baza na Canada mwana bango aza na États-Unis mwana bango yeyo mwana bango komo ne Gracia Kapinga bandeko na ya minene kwelinga mwana bango pe yeyo koli pe na tinda ya mwana bango pe yango rêve yango yo ekoma DHL ekoma lona bango kendaka na DHL na wala sa pe biloko la azwaki biloko na ye ndenga sepelaki biloko na ye azwaki yango yo azwa biloko na ye asepela yango na tinda ozomona na tinda biloko deux fois bazwa biloko bandeko na nga ça fait un mois passé si je ne me trompe pas nakendaki Kigali na Kinshasa mwana nga salenga ba commande na sombela ye bakisi pona mobali na ye ameka mwa ko telema ndeza la ka mobali atelema te na somba bakisi pona mobali na ye na ye moko paza pe na maison film samandele avim sape na affaire ce qui est normal et à commande ba tele ba sala nga ba commande na biloko bongo sala commande na bengi a partir Kinshasa ba siko famille moko foza na motema monene pona supporter bango Chantal a bouaka bango sa banga keda ko kutu même pas ko solana bango na bouaka banga tika po mutu na mutaza motema na ye ngana beka ko supporter bango bako bengo na tongo na lingi oyo na midi ba changer to so azio na téléphone ko bela libonga na ko mana na mala la tête mais na supporter motema monene na zana ba voice au mona nande ba beba na kana Chantal batinde nga ba voice comme kende tika ke ngana zala soki ndeni na Gérald Kangwana Chantal tindela bango biloko na bango bazwa eleka très bien ngana tindela bango biloko na fana mukosuni une grande surprise mwana nga salinga commande azali na Kinshasa na bengi ye mwana on a dit ah na Kinshasa to baki na somba boy ndo tsaki mbongo na DHL mwana nga lebite na ba voice nyoso za mwana nga lebina ngate tata kosomba susu biloko ala te bamafuta te somelanga kaka babiloko na nga na oyo ya mobali na nga nayebisi pas de souci nosomba nakenda zanu po kotambola kokota na bapotopoto na moya ya Kinshasa na transport na nga moko nakota ntina bafon koluka babiloko oyo mwana nasenganga nasomba na ya nango na nzela nde totambolaka esalama ye contre temps nabenga bango na explika bango abe biloko ekomi te parce que nous totambolaka badouanier ndeka ezalaka voyage bakanga na biloko wana nyonso mais ngaso mutu apesinga mbongo na ye ata badouanier bakayenga biloko nasombaka nafutaka biloko wana nakenda Kinshasa nasomba sui babiloko wana mpo nafuta ote tika salaka bamafuta bachangeaka bavie chaque 2 minutes nasupportaka bango na ndenga mokete nasupportaka bango na ndenga mokete nakanga motema tinda boye sala boye zongisa boye okolemba me nazaleka na motema monene osupporte maintenant naozo préparer mpona sala bango troisième colis na bango namona PayPal atindelinga message comme ke nao devoir PayPal 400 €. nakota na PayPal nalande namona boye mwana bango grâce à Kapinga ye mutu asali nini a déclaré na PayPal alobi na PayPal ke basali ye achat frauduleuse donc mbongo atindelanga na biloko oyo nga natindeli atinda mbongo nga natindeli ye biloko mais mwana wana ke déclaré na PayPal ke mbongo wana oyo atindelanga oyo nga natindela ye biloko eza ba achat frauduleuse comme ke ngai nakendaki na Canada soki na États-Unis nakoti na compte na ye nayibi ye 400 € ngai vase d'honneur chaki nakendaki États-Unis nabengi baparent na ye metebaka mwana mpe nasalela oyo makambo nga na omona biloko natindela ye azwa bepreuve ya ba DHL yango PayPal alobi loko ezalaki achat nanga otika na kobenga nga ko loko ezalaki achat ataki yango lokola mbongo moko azotindela famille quoi achat nini virement personnel en fait ezalaki ataki achat te moyen ata natindi preuve na nini na PayPal moyen basala eza te parce que ezalaki achat te
na bengi ba parents na ye ba faire comprendre moi na wana d'ailleurs ça nini moi na ngai ko zongisa mbongo azongisi mbongo na zuba biloko na bango na tindi dernière awa naza mutu na uti ko bela na beli pendant 2 semaines azaki na ndako bonso ko mona saki ba live kine na belaki fena tindi na bango biloko DH les amis musika mona ke DH les ate la ke na pesi mutu ake ko salelanga na poste afuti pe poste bref ya poste yango yo na bisinga na obela na okokate mutu ake asalelinga na poste yango yo basaleli bango koli na bango eke na poste parce que mutu aba pe DH moi ke les ate za musika koli na bango yango yo koli ekendaka te ekei koli salamaki le 31 mai ezokende États-Unis bandeko nanga poste umelaka bandeko nanga koli salamaki le 31 mai preuve yango naza nango esalamaki le 31 mai le 31 mai bozalaki ebisina lakisa esalamaki le 31 mai le 31 mai loko ozokende États-Unis na poste ekosa 2-3 jours te comme ça une semaine comme ça fait 2 semaines et ça carton l'été les Canadiens l'état va vérifier maman une grande surprise maman je sais manga oh enfin c'est tiner la biso papier la tiner les bons papiers à poste on a tiner qui bon faut tiner la DHL ngabi maman ngana beli na ko kufa te likola mbongo na ko tika bana ngate likola mbongo na ko kende tena kende pose na kende DHL nga santé za bien te na kende ka DHL pour avoir un sentiment na kende ka DHL na bolingo na kende mutu moko ta ko ndima azo ka transport ka kende ka musika pona otindela mutu koli ngana sala rango na sala rango so pour so lesi mutu otinde loko no lundi mardi naza bato naza mutu bate bele o no so somba blo pona ba féliciter anga comment façon on lobby kamuka ndongo lobby ka ndenge salema parce que naza mutu sala ba sacrifice naza na bana nga baza mikena ndako naza mutu na voyageaka et comme ça là tu peux que yo tindi mbongo na suna reta le tanga na voyager le tana ya mais na benga toujours na s'excusera toujours ande ko nga limbisa nga fena sala loko no mukolo boye mais na su contre temps na sala ba sacrifice wana biloko ala somba ngo na mbongo na zoka ba risque ko zoka ko mata avion na zoka ba risque ko kima ba douanier na zoka ba risque ko sala ba trajet milai pona ke no somba biloko ana otika bana nga bazami kie bana nga bazami kie famille wana basomba biloko na tindela bango biloko na bango des fois so 3 fois na kenda DHL oye ko sala masiko oyo batindi biloko na poste biloko na ne comité boyoka bakambu famille esalinga mama Anto na Canada nzamba ko mona yo na bana yo na mobali na yo nzamba ko mona bino nzamba ko futa bino lobanga na mataka avion te na tika bana nga mikiete na okere ko luka na sombela bino mabiloko na ko tekela bino na mabiloko na tambola la Kinshasa te na moya Kinshasa ko kokata ba poto mama Anto nzamba ko futa bino nzamba ko frapper bino na obo salingai nzamba ko frapper bino mama Anto na Canada mama Anto nzamba ko futa bino boko futa ma lobanga na tika bana nga mikiete boko futa ma bande ko na ngai lobi na vandi comme une surprise biloko batindelaki mama natindaki 100 € po batiele biloko na poste na DHL eyoko sala mutu ake poste esali moins nayebisi mama poste esali moins mbongo na osala nini le reste na ozongisa naolakisa bino bepreuve nyonso na nde nazongisi mbongo na ye oyo etikalaki eyoko sala ke na ye na butu namona atindenga message natindeli ye preuve na bi preuve yango yo mais faut ça la patience poste et soit temps le reste mbongo na bino tikala kitindela nga kombo na pesa yo bande ko leta na ozela mama tatindela nga kombo na kota kala pepa mutu mo atindeli nga mbongo asombi mafuta ana mama vase na tindeli yo mbongo na PayPal na bina kota na keno kotala na kota na PayPal bona mona mama wana na mbana na ye basali nga na PayPal ba fait déclarer 1700 €. 1700 € na la sabino preuve comme que ngai na yibi bango 1700 €. Bozela pardon balobi ke nga na PayPal
bake déclarer bambo no so somba biloko pananga balobi ke ngai na yibi bango 1700 bozo so bomona balinga bomona Seigneur Jésus na bien na kotona na ebité libanda pe moi libanda moi na so bozo mona na ebité so bozo mona na so bozo mona awa na so bozo mona bake sala nga na PayPal ya igeti bake na PayPal bake na PayPal bake déclarer na PayPal comme que ngai na yibi bango 1761 euros bake déclarer bambo no so basomba ba biloko na ba frère na bango ya DHL o nga na tinda da biloko na bango na DHL na na be preuve nyonso na tinda na bango biloko na bango na DHL biloko na bango so tinda na se na foot na tinda la bango lobi na butu na moni ke aotinda nga kombo te nga lebi nga moko na za na kombo na ye mama batu oka una ko zala te na ko kena nyonga butu te na tika mbongo na ye na pesa lobi na butu na ke na sali monogram na sali bango monogram na butu preuve yango ya mbongo na bango tika la kile ko songa na lekisi bango su mbongo na sali bango monogram ya $73 po bango kuna bazara dollar ya $73 nga awe salenga lokwa 50 euros na mbongo na bango oyo etika la kipo na poste mutafuta ki mbongo mukie bango bake na PayPal bake ko déclarer ngai ba PayPal a bloqué nga donc mutu no sorti na mbongo na PayPal na ozwa mbongo wana te ekodinda parce que famille oyo balobi ngai nazo devoir bango balobi ke bablo no so nga na tindela bango yango oyo nyoso nga na tindela bango balobi bazwa bilo no so bazwa bapakola mafuta basepela basala nyoso mama bandeko nanga kongola za mutema mabebo epona nini mama anto loba bopakola mafuta nanga te loba mbongo na bino bopesa nga la kenda ko tikela bino biloko te na bine ba yiba mutu te na bine ba skroka mutu te na yebi yango te na ebite ne ba skroka mutu ngaso na nyonga mutu na sala ke fort na futa na sala ke fort na futa mama anto omoni mbongo na PayPal na futa ngo na futa mbongo mais boye ba nzambo aza likolo wa permettre nga na tika bana nga mikie na zo avion na ke somba la bino mafuta somba boye commande nyoso bosalaka commande nyoso bosalaka na futa yango nakenda na poste nakenda na DHL nakenda partout munda sala commande nena za connect nakenda ko pesa loka mutu nyoso nakenda ko pesa biloko ya mutu nyoso o atinda lo de preuve nena la muki 7h na bimi na oti poste nato saba kolia batu nato tinda ba biloko batu mutu angoyo na oti poste chaque fois mutatinda yelo na ye aliaka ta eno a mutute puis on nga la tekela mafuta et ala batu mususu batekela mafuta ba 300 euros batekela mafuta ba 180 ba 800 ba 200 euros mais nga la teka prix moko na bike mbongo eza pasi na ko boma mutute likola mbongo na za sofe d'argent tenga na ninga muto sepela mama atolo banzamba lobaka yo lobaka nzamba pambola ngate mama anto loba yo loba ke nzamba pambola ngate mama anto na Canada loba yo na mobali no loba teke nzamba pambola nga mobali na tindeli nga message atindeli nga voice na tongo abenga moyibi na biloko nga mo na tinda be preuve ngo DHL na tinda bango biloko defo na DHL ba preuve ngo na tinda biloko na oya poste DHL eza musika yango kutumi satu mobimba yango be preuve nyoso na tinda ba biloko bazwa biloko basepela nazo luka be preuve nyoso mama nzamba pambola yo ezalaka mama nzamba pambola yo mama vazi nzamba pambola yo ezalaka mama vazi nzamba pambola yo
lelo mama vaza ko mabe lelo mama vaza ko mabe bakoli bozwa lelo mama vaza ko mabe na ko mabe na nini tala o mwana bango a déclaranga liboso mwana bango yango a déclaranga mwana bango ngo ye a déclaranga liboso mo 438 euros na PayPal ba parents na ye ba solola na ye akomya kokosanga naza pa médecin naza pa boye biloko yango ekoma mama mandeko biloko na tindaka yango ekoma bazwa biloko nyonso yango oyo bepreve nzambe bepreve yango oyo bomona mama antolo ba biloko ekota na ndako na yo te bepreve yango oyo biloko nyonso natindela bango bepreve ezali pourquoi tokozala mitema mabe boye mama antolo pourquoi bokozala motema mabe boye oza mama okobota ngai pourquoi basacrifice nyonso nasala mpo na bino na eshele ya mosika pourquoi justice ya nzambe esalako justice ya nzambe esalako nayebi ke mama to bolanda video oyo elo moko na osenga justice ya nzambe esala loba bopakola mafuta na nga te lobanga nakende DHL te kotika no mafuta bopakola yo mobali na yo na bana bino nyonso 4 bopakola akenda poste bopambolanga na ba voice na kota voix na bino te mama vanza mapambola yo mama vanza mapambola yo mama za mama malamu mama vazi nzamba mona yo boloba na nga mama vazi mama pasa obenga nga mama pasa mama nto nzamba mona yo omoni ma miso mama nto eyana batu nyonso te balelisa bango na vie borekipere mbongo boliango bolia mama bolia atikeli bilongo bolia na PayPal na futango malembe na futa mbongo wana mama miso yo mama ntoko na yebi nzambo na bondelaka woni nzambe wana na yebi nzambo kana bondelaka na yebi makambo ni nzamba salaka na yebi ndenge ni nzamba kotela nga na yebi makambo na wana ni nzamba kota yango mama nto nzamba mona yo na mwana gracia kapinga nzamba mona bino mama nto le seul juste juge eza nzambe le seul juste juge eza nzambe moto ojustifie ngai bozwi biloko bopakoli ba mafuta bozwi biloko nyonso apo boreklame mbongo wana kiza mbongo moyibi congolais pourquoi tokozala mitema mabe boye pourquoi tokozala boye esi bozwa biloko si bosalela apo boreklame mbongo wana biloko wana kezaki mbongo moyibi congolais nzambe oyo ndeko nakoloba te songa mnasala ye mabe nzambe alimbisanga na basacrifice nyonso nasalaki ezalaki mabe mpo na bango nzambe alimbisa ngai so mabe euti epa na nga
Na osenga mawa nzambe na sa moi. Nzamba limbisa ngai. Maman to. Bozwa mbongo. Bolia. C'est pas grave. Na ebinde baluka mbongo. Nzamba salanga grâce. Na ebinde baluka mbongo. C'est pas grave, maman. Mais un jour, tôt ou tard, nous allons justifier. Maman, attends les lotés. Attends les lotés. Attends les lotés. Attends les longs à zate. Non, bête là-bas, on a le solo. Attends à zate, maman, to. Bah, on a un numéro de téléphone. Attends 20 ans plus tard. Nous allons justifier. Nous allons justifier les cambo, maman, to. Nous allons justifier. C'est pas grave. Bozu biloko. Bosaleli biloko. Après, vous réclamer biloko, wana. Kingana yaki na compte na bino. Na sali achat frauduleuse. Ngai. Oh, maman. Tous à la tête de mutema batuko, maman. A tous à mutema bonzambete. A ta bon moto. Trois ans, on vraiment. 3 ans, on vraiment. Anderonanga. Bible le but, ah, ça la malama continue ça malama. Ni solo oyo elembisa ote ko sala bolamu. Ko ba osala malamu nzamba futa yo. Ko ba osala malamu nzamba futa yo. Des ko bazo vivre na bango bien. Bato ba skoka bato bazo vivre bien. Mais yom to osala malamu, on a toujours na ba retomber. C'est pas grave. C'est pas grave. Kolemba osala bolamu tende konanga. Oui, mais là, on s'en malade. Bible, on s'en malade, on continue à malade. On passe au salam, on continue à malade, justice en Zambie. Donc, on a qu'on aime ça malade. To continue au salam, malade. To combattre, Nzamba, attends, Nzamba foutu yote. Mais attends, banana yo, Nzamba fouta bango. Tu n'as 4e génération là yo, Nzamba fouta bango. C'est pas un souci. C'est pas un souci. La vie, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut que tu aies la makamba bouée. Faut que tu aies bandé to ko tambola. Et on a battu combien? On va bien maman vase na mbongo te. On peut ça ma foutre on peut son bon après. Pas de souci ma chérie na ketse la yo. Eza nini moninga linga pakola. Akoma na teinture kitoko. Ngala okangelo ko ndako pour ça na ngoni. Combien de personnes o bazala ba mbongo na nga. Tu on a vaé na nga na osenga na nga bango te. Combien de personnes on a tinda ka biloko sa mutape sa mbongo. Ma vase na mbongo te na ba difficulté ma vase soka o leleli ngana na kokana nga okanga motema te motema nga na ebite nzamba salanga ndeni na ebite ndeni nzamba salanga. Combien de personnes azana mbongo te et ça nini eloko ngo zala ngo na ndako est-ce que nous zongo nyosu na parole yango ndeko moi ça a un problème abaza mbongo te bosu ko ngo okanga opwani na apena di on na ko ke tele pa ngo na poste et ça la nini. Taba retomber. Taba retomber. Taba retomber. Les autres, ça la 3 à 4 envois. Débat Pessingambongo. Débat Pessingambongo. Mais là, autre ça là. Nous devons expliquer le problème là. Non, ça ni. Non, ça là ni. Mais qu'est-ce que là yé? Suka lango sa nini soka zio pesa nga kaka ezaka likama conscience na ye moko so conscience ça dit que ah non devoir avance d'honneur non en ça la nini aki apesi aki apesi combien de personnes bazala ba nyongo nanga ah maman to combien de personnes nga la tinde la biloko sa pesa nga mbongo sa pesa nga mbongo biloko yango bozwa biloko yango bozwa biloko yango bozwa. Combien de merci maman pesanga et maman to? Combien de merci pesanga? Combien de merci au pesanga maman to? Maman to kapinga. Combien de merci au pesanga maman to kapinga?
Ba changeaka ba po. So au moins ba voice oyo. Ba koki ko ba changeaka ba biloko chaque seconde. Veut to changer au lieu Yoka. savon mibale. Ba changeaka kaka. Ce qui était là exacté. Vous checker ba savon. Ba changeaka kaka. So na ndiko la savon ba voice ya ko changer na koza nango ata 60. Na koza nango ata 60. Na ba voice bazala ngo awa ndenge ba chanter la memeki bango likolo yango nyonso tindelanga na landa mona mama la privé na bité tinda bambulo na bango akenda bibaza tout passe mwana bango na grâce wana amaka chanter le respect ngam na boma moto ngam chanter kitsa motema mama kitsa motema kolanda te kolanda bango te za ba client foza na motema munene foza na motema munene tindela bango mwa mosa batakenda za biloko atindela bango Combien de merci maman Anto Senganga? Combien de merci maman Anto Senganga? Eza bijou lisusu na mituna na ye. Yo ka ba mituna. Ba video na yo oh mama vaza lobi azana insect. Kosenga. Mama pasa za wapi yo? Yo ka. Mwana lobai kaka. Yo ka bi elobeli ya mama lamwa. Na mabele esili. Ok mama bakaraton oya bale oya bale na kanisa eza kamwa ebele oya crème eza moke mama soki moyen kozala omoni ata oya bale ndebia ya ba crème eza 10 000 eza moke penza. Ok ba eza babakela yo ozoyoka mama pasa yoka alo mama pasa ozaka kuna Ita favoni. This one of my foot is silly. Oh, Nzamba batela yo. Ozoyoka. Aka Nzamba batela o mama pasa. Nzamba batela o mama pasa. Nzamba batela o mama pasa. Bonjour, basenga na zamwana na toujours. Nzamba pambola yo mama mavazi. Nzamba batela yo ba message eza tellement belé. Biloko si bazwa. Biloko si bazwa. Ba commande nyonso bazwa. Na ye mama, na ya bana nyonso bazwa. Ba commande ngo bazwa ba biloko na bango nyonso basenga. Nyonso ngo bazwa. Yo ke lobeli ya mama gentil. Yo ke lobeli. Po téléphone nga wana mususu. Oto mando sala ba depuis na débit téléphone nga ne kufaki. Oza téléphone de konanga ka somba mama futa pa nga nda pesa nga cadeau ya téléphone oyo. Yo bozo mono bonjour. Yem ta pesa nga cadeau ya téléphone oyo. Aza pe na biso na ligne. Mananga solo za visite obe na ngai to confirmer nanu. Parce que na kanisi oza na liste na ngai. Ya mwana nde na tindi ya biloko ezangaki. Po to confirmer nanu biloko ekoya. Ava tutinda mongo ya DHL. Ozo ka ba DHL kaka. Mananga nazali wana mani. Na DHL kaka. Mama pasa. Yo ke lobeli. Na obengaka mpona loba ndenge okende DHL wana. Yoka. Différence ya 80 € ya mwana oyo pi ozala tana eloko te wana. Soki kaka okikochela biso ta bapima duna. Yoka. Baza bapima du. Po banane. Mana ngai wana eza ba corona to eza nini mama? Na yebi na kanisi tatinelaki yo nani transport na mbongo ya DHL. Mabati. Nengaki te tosulula nani. Ozoyoka. Ba message eza tellement belé. Mama atoka pinga. Mama atoka pinga. Na grâce ka pinga. Na papa. Ndebo bandai ko sola nanga. Bozoki nga mwana bino. O biloko na tindela mwana. Mwana zwa nyoso. Bonjour maman Vage. Oh mwana. J'espère que vous allez bien. J'ai écouté l'audio, mais je pense qu'il y a un petit mésentente quelque part. Je n'ai pas demandé d'annuler ou j'ai rien changé. J'ai juste dit d'annuler quelque chose parce que vous m'avez dit que le 100 € que j'ai envoyé, ça ne va pas suffire.
Et votre audio que vous m'envoyez, vous avez dit que peut-être vous aurez pas de choix, mais de payer de votre propre poche s'il y a des surplus. Alors quand j'ai écouté ça, j'ai dit ça. C'est acheter les choses de mon mari, acheter d'autres choses. Parce que vous avez dépensé votre poche. Alors bonjour, bonsoir maman Vaz. Bonjour maman Vaz. J'espère que vous allez bien. Bonjour maman Mapasa. Maman, bonjour kanel lobeli hein. Bonjour kanel lobeli na bango. Bonjour moi na be preuve yango yo. Milo na bango na tinda. Nako li loka mutu ta tindi mbongo na ye na oliongo pona sana ngoni. Naki li mbongo ngo pona sana ngoni nini. Mais koko réclamer ngai. Nous avons devant 1700. Combien est mbongo ngo wapi? Eh! Mame mokili. Wapi ngo? Aki api pesa eso. Abunge ki wapi? Yeyo. 1768 €. Biloko mbongo bozwa. Na ba frère na bino ya DHL, po DHL azara cher. Siko na ba frère na bino moko ya DHL. Nga na yibi nyoso. Na biloko nyoso nga na tindela bino. Nga kam na yibi nyoso. Oh! Oh! Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Le cœur de l'homme est torturé. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Hey! Non. Oui, mais si on a le niveau famille, on a des basolana. On s'en va sortir 1h, 2h du matin. Au talib appelle. Ah, faut y habiter. Non, ce soit mon na yambaka. On y habite. Attends, le petit maman. Non là. Eh maman Vaz, maman ma passa. Abandi koloba ti il faut yo kayeta ko système. Yo za na pongi fo lala. Yo za na pongi fo lala. Faut oyamba. Le quand tu as un décalage heure kuna bango est-ce qui est 13h ce qui 10h biso à l'heure sur moi sur 2h du matin 3h il faut yamba la téléphone on dit ko expliquer on bandi ko solo là maman na mafuta na zwa ki na lingi na changer omoni o na zwa ki na tonga na changer omoni o na zwa ki na midi yango te omoni o na zwa ki na 5h changer mususu longola o wana sala ki boye zongi ngape ka lo kwa zoba lo kwa kizengi no zo kende ka ko changer kaka ozo changer ka lo kwa zoba na koma ka lo kwa kizengi malgré ba passion so mona ko zoka ba vio que ko luka ba biloko ngo loto yaka nango peso po kombi te pe douane ba kuta no ba kangio pe biloko ngo au père de susu mbongo à l'hôtel susu faut futa parce que mutana pesa ki mbongo na ye il faut futa biloko na ye aucun susu luki mbongo ko futi mama do nzamba mona bino mama nto pourquoi to koza mitema mabebo ye bonjour Will Jateka. Pourquoi tu causes à mitema ma bébé Pamela maman pourquoi tu causes à mitema ma bébé bande konanga Bernice nanga ma chérie eza pasi non tala ba trajet na salaka eloko ele lisanga za mbongo te eloko ele lisanga za ba trajet na salaka na moya Kishasa il faut tambola que de luka biloko ba tinzio obandi pe koya nango na sipo komi même pas na ndaku douane abotolo yango na nzela olobi na zonga lisusu na kesomba biloko batu mbonga batu ba sacrifice wana otika bana nga bazamikie asi ele lisanga ngwana mbongo te mbongo balia na bango mbongo balia c'est pas grave eloko yo zui eza kwa na pesu ye loko Pamela na pesu ye loko yo pesinga mbongo apose le loko ana so saleli yango olie loko ana apo yo réclamer que na pesa ki yo loko te o réclamer ce ko mbongo no bon moi niveau non peut-être so comprendre makam na oloba bande ko nga be preuve yango no na laxibino bazwa biloko na bango
siko bake réclamer que biloko na bango ba réclamer que mbongo bango ba pesanga ba biloko aussi bazwa balobi ke za ba achat frauduleuse PayPal azumbongo wana nyoso futi bango nga siko fona futa PayPal. Est-ce que vous comprenez nga? Mutu no sortela ngambo na PayPal eke bandaka ko zinda na osimbe loko te na oti ko sala ba nini ekotinda biloko na poste ba mafuta na poste mutataki mbongo na ye lobby mbongo na simbi yango te edindi pona mama Antona mwana na ye grâce na mobali na ye na bana bango nyonso mbongo ane dindi na kati na misi su mbongo na poche na ngai mama Anto mbongo bana ngo leba lia na bimisi yango po mutatini mbongo na ye edindi po na bino mutu bo réclamer ke bozwaki biloko te bosombaki eloko pa na nga te bolobi ke bashawana ezalaki frauduleuse ya solo. Est-ce que vous digérez yango? Est-ce que vous comprenez ma kamna oloba? Est-ce que vous comprenez ma kamna oloba? Oh, mon climat bien. C'est vrai. Matiki Bino. Vous allez bien. Merci Maman Zozo. Maman Zozo kutu yo zala oyebi. Maman Zozo. Omoni oya liboso mbongo ane zinda ki ya liboso oya ki 400 €. Oya liboso. Maman Zozo basali susu même chose. Tout okute ye 1768. Tout okute Maman Zozo. Oya liboso o mbongo ne dinda ki ya liboso wana. Ezala ki ya ki 400. Basali nga liboso ku ya 400. Apola na bengi mama ba para na ye. Bapara basolo na mwana bango ayeko zongisa 400 € wana siko tuoyo bango moko nde ba parents sikoyo na mwana na bango basangani ba réclamer nyonso na 400 liboso bazongisaki na bambongo na moso batinda ba frais na bambongo na bango basomba mafuta tout ba réclamer et sali 1768 €. Ko batinda ka DHL DHL ko za shell su carte su ne la basomba bilo rebele moi au comme akona la DHL basengi 280 o kona seli 180 mukosuma basengi 300 ya bambongo na ba frais na bango dona ba frais na bango ya DHL ngai na yiba kinyoso ngai na yiba kinyoso mama abengi PayPal et kambo se comment déjà basali ngango deux fois au deuxième fois PayPal a lobi boyi ceux qui ezalaki achat basalaki achat ceux qui mbongo wana batila basala mbongo basalaki yango achat wala la ngala zo be preuve nyonso oya ba envoi na tindela bango na ngala tindela PayPal nga kanga bango moyibi anga sosuko oyo basala baza tellement maline basala basha atango lokola privé eza kwa mutu ngala na tindela ndeti mama Zozo mbongo la seka ki na tindela ma sœur ataku susona réclamango maman Zozo t'a le corps sala ngate parce que na saki achat non na tindaki mbongo ezaki acheter donc je peux rien faire de eloko nga na osala quand des PayPal ya bisinga lokala za na be preuve na ngande bomo nga na za libanda awa na okende malembe ko porter bango plainte eloko nga ke sala na ba kombo na bango ba adresse na bango makambu nyos tout eloko na zo kende na ok porter bango plainte et si na zo déjà avocat na nga na tindele ba biloko na nyos tout depuis 9h na tindele déjà avocat na nga azu déjà nyos abina na keka ko sala plainte na zo papier na plainte na pesa ye muta ko charger na bango parce que na ba preuve na za na biloko na ba preuve na za na bango nde bazoki ba biloko na bango batindela nga do na za na be preuve nyonso tola na biso pungi na justice mokili na justice nzambe nyonso mbale esala nyonso mbale e osala ozuna bino mbongo pas de souci non peut faire que tu boliango mais yana mutu nyonso basala ke mabete na mokili yana mutu nyonso te balelisaka na mokili
faut faire très attention. Mon ami sur la bokiti c'est la tongo lelo. Vendredi le 11 juin 2021. Maman Anto, na bana na yo, na mobali na yo. Bo futa, on va la seconde souka. Bo futa, on va jusqu'à votre 4e génération. Ka bana onde ba bota bana ba koko. Yo peka gracia. Ka nde mobali no tele marate. Ako continuer peka ako tele marate. Ozala peka erezi na libala na yo wana te sexuellement. O simbi muto ba simba kate. Kaka ndenge bozanga kimia na kata libota pe famille na bino. Boko zanga ango libela papa mama na bana. Mbongwana bolia. Bo rambuse ngango te na zwango te. Moni mbongwana na zwango te. Mukolo mbila sa makambo na la ba rambuse mbongwana. Na préfère mbongwana ba fena na ba vevi balia ngwana osimba ngote. Na bo futa. Bo futa, je suis orpheline de mère. Bo futa. Nzamba ba orphelin. Au kota likambo nanga. Pour nazana raison devant Nzambe. Même devant diable, Satan et Lucifer. Nazana raison. Maman, vous la live na ba na. Vous futa. Vous n'avez pas la live. Vous futa. Mais bientôt awa. Si on Nzamba simi motema nangate. Na obi misabilo na poisson na ba photo nyoso. Vous kota ba live nanga. Gracias. J'ai tout pour toi ma chérie, t'inquiète pas. J'en ai tout. Si on a si motema nangate, on balance bino nyo sur Facebook. Ba photo na bino déjà si na pesa ki na butu avocat sa zoki da nyeso. Na ko laksa bino ngo mona. Avocat sa zoki tout. Ya bino. Ya bino. Avocat zoki nyoso. J'en ai. Bonjour ma soeur. Na to tinde loko ya mutu na apesi nga mbongo te boyoka mais na to tinde loko na na zumbongo te mais na to sala mutu loko. Oui, merci ma chérie. Nzambe pambola o merci. Nazo luka. Dès que nazui ou en attendant paye pas la zone selanga nazo tindelo. Vraiment na ebinde na senga o merci. Te Nzambe bakiselo ebele parce que aussi liko salanga confiance. Na okutumbongo komi na maboko noté mon dimo tindela ngeloko Nzambe pambola o et merci na o décevoir yote. Na o décevoir yote. OK hein. OK, na ko kosa te. Na to tinde loko mutu na apesi nga mbongo te. Malgré na zui kuwa na butu. Mais na uti su na tongo ko tindela mutu loko na zui mbongo te. Boyeki bino moko. Nzamba ofuta. Nzamba ofuta. Nzamba ofuta. Zoyoka. Na zui mbongo te. Mais na uti ko tinde loko na simbi mbongo na maboko te. Et ça la melanga ebele. Nane lo na ndako. Lobe zala te so ma sœur. Na minute lo kango pe ezate. Mais ce que zali no kinde na sali yango. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Et déranger nga nani parce que lo kango zango na ndako no bomba na ndako kwani. Muninga za na besoin loko. Na salango. Mais ça va retomber. Ça va retomber. Tala ba retomber. Oteli o sepeli. Ma vazi merci. Tala nde na komi. Bozoti na ba photo nde ngo komi. Nzamba pambola. Nzamba pambola yango. Bonjour mameli. Nzamba pambola yango. Ezala kana munoko na motema te. Mais ngata ngolo balanga nzamba pambola na ba oh Seigneur je reçois na simba yango. Yango nzambe pas o pambola nga. Oui nzambe pas o pambola nga. Nzambe vraiment o pambola nga. Nzamba opambola nga. Nzamba ofuta yo mama. Mama Anto na mobali na yo na bana bino. Loba bozwa ki kolite na tinda kite. Soki na tinda ki koli. Soki bozwa ki koli.
soki bopakola ki mafuta soki bosepela ki na mafuta soki bosenga inga merci te soki boseki bobaki nzamba pambolanga te mama anto nzamba ofuta bino nzamba ofuta bino mama anto na Canada nzamba ofuta bino filo eyate bafuti te filo batinda mbongo na bango biloko na bango balingaka ekende kaka na DHL nangeza musika mais batinda quand même mbongo na bango ya transport ya DHL nakendaka ti DHL nakenda tindeli bango biloko bazwa biloko bapakola deja biloko se sila natindi su ya mibale bapakoli biloko se sila natindi ya misatu. Une grande surprise yasuka ala na beli makasi awa mwana ke de DHL les a quitté na sengi mutu service aketi nganga biloko ngo na poste ça fait biloko ngo ki le 31 mai bavanda musika na Canada sur les États-Unis kuna l'état biloko kende na poste zo attend et cause une semaine cause 2 semaines là c'est pas mon problème et ali kamba poste na sini bino preuve que biloko na bino ngo ekendaki. Une grande surprise baké ko réclamer na PayPal baké ko réclamer que biloko nyonso nga la tindela bango aussi bazwa si bapakola si basalela baké ko réclamer que ezaki ba achat frauduleuse ngai mutu na kende ko yiba bango mbongo na PayPal na bango na yibi bango mbongo ngai na yibi bango mbongo achat frauduleuse. Omoni niveau mutema mabe ya congolais omoni mutema mabe ya congolais. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolaise TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, Babos Bazali, Babos Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux m'bote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote, donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolaise TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, Babos Bazali, Babos Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux m'bote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote, donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolaise TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, Babos Bazali, Babos Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux m'bote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote, donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.